te na kokomisa bino ti suka. Tokomi pembeni ngonga ekoka UDPS ekamba mboka. Yango wana nazali kosenga bino banso, surtout bino bana UDPS, bana Etienne Tshisekedi. Ozala ba exemple, ba modèle ya démocratie. Bitumba tokunda ezali mpona kokomisa Congo esika ya mobulu te. Na programme oyo na présentaki ezali d'abord likambo oyo etali réconciliation nationale. Mission na ngai ekozala ya kosangisa bana banso ya Congo. Biso oya biso bokonzi ekozala ya konyonga te. Bandeko na biso bazali bakabiliste lelo problème ekozala te bakozala na droit kotikala na mboko oyo. Eza te po azalaki kabiliste que il faut koboma ye kokanga ye, non. Bokonzi na biso ekozala ya liberté pe démocratie. Yango wana nazali kosenga bino banda lelo botika makambo ya kofinganaka na bandeko na biso ya opposition misusu. Bato wana bazali famille. Toyokani biso na bango tozala elongo. Lobi tango tokokende na maponomi bakotiela biso oya bango bavoi. Nalobi banda lelo botikaka makambo ya kofinganaka pe kobebanaka na bandeko na biso misusu oyo ba parti misusu ya opposition. Toyokani biso na bango tokende elongo na maponomi. Ata toyebi ke basali bandeko na biso misusu mabe, mais vie esuki wana te, combat esengeli e continuer. Biso bana UDPS toyebi eloko wana o ezalaka ke bazangisi yo démarche na yo, bazangisi yo victoire na yo, toyebi yango. Tosi tokemba na makambo wana. Yango wana tosengi na bandeko na biso wana bapesa biso confiance, bitumba oyo toko continuer yango na kombo na bango pe. Potango lobi tokolonga toko kamba mboka oyo na bango elongo. Yango esengeli boye bake bazali bandeko na biso, bazali banguna na biso te. Alors nakosala moi rappel na lombango ya ba 3 axes oyo na lobaki na programme na ngai. Axe ya liboso etali Congolais ye moko. Bobo sana maloba ya papa na biso te, leader charismatique Etienne Tshisekedi. Ye alakisaka biso bolingo ya Congo pe bolingo ya Congolais. Yango na lobi pouvoir na biso ekozala ya elengi makasi. Po toko zongisela mwana Congo valeur, dignité na ye. Congolais akozonga enfant chéri na kati ya mboka na ye.
mais ekosenga bosala ba effort bino nyonso. Biso banso esenge tosala effort totika makambo yo ya corruption. Corruption ebomi mboko yo. Totika makambo ya égoïsme. Ozui bokonzi okanisi beka ka ba camarade na yo to ba famille na yo obosani bana mboka. Totika makambo ya tribalisme. Pouvoir na biso ekozala ya ba mwane tute bampangi na beto te. Pouvoir na biso ekozala ya ba congolais. Mabe manso oyo toyeba uta dictature ekota na mboko oti lelo ekosila kala mingi te. Mais ndenge na ebisaki bino esengeli effort wana euta d'abord na bana mboka bango moko. Policier ayeba kolengela mosala na ye po akofutama malamu. Soda ayeba kolengela mosala na ye po akofutama malamu. Fonctionnaire ayeba kolengela mosala na ye po akofutama malamu. Bato banso, ba enseignant, ba minganga, bazongi sa conscience po tokozala na chantier monene ya bobongisi mboka na biso. Et na chantier wana tokozala na besoin ya ba congolaise na ba congolais nyonso. Makambo ya ko banda ba règlement de compte ba chasse aux sorcières et kozala te. Moto soka salaki mabe tokotinda ye na justice akende kosamba na ba avocat na ye. Mais justice ya biso batu moko tozo sala justice non. Tolingi tolakisa que tozali bana Etienne Tshisekedi toboya compromission toboya makambo ya pamba pamba pona bolingo ya mboka na biso. Lelo lokola ngonge belemi esengeli siko tolakisa ndenge tozali na capacité ya kotombola mboka oyo po tozali na yango. Tozana bandeko ebele bazali na ba compétence ebele oyo ezali kosenga ke batiango en pratique na kati ya état de droit oyo tokotonga. Voilà pourquoi rôle ya liboso ya congolais ekozala ezali rôle principal. Rôle à mibale ezali croissance économique. Na croissance économique oyo naza koloba na bino ezali esengeli tosala effort na bao bakokamba mboka na bino batoyo bokosala misala to créer richesse mbongo ebotama ebele. Polo kwa bino moko boyebi Congo na biso ezali Congo ezali mboka ya bwanya ebele. Congo na biso ezali Congo ya ba potentialité ebele. Mais eloko yo emona naka normal te ezali likambo ya pauvreté o ezali na kati ya mboka oyo. Pauvreté koma lokola ya koloka. On dirait ba kinela biso yango. Bato ba utaka misika bazui bangindi bakomi batu minene biso bonko bana mboka bakolo mboka totika la kabesima. Biso tolobi ke na oya bokonzi na biso makamwana abu toboyi bapaya te. Toboyi bango ata mukete. Bapaya bakozala kutu ebele koleka lisusu. Parce que tokotie la bango ba condition o esengeli baya na ba capitaux ba mbongo na bango baya ko investir yango na Congo ba pesa bato misala. Donc toboyi bapaya te. Mende tolobi na bapaya d'abord mwana ya Congo. Mwana Congo ayoka pe elengi ya mboka na ye.
Toboite, Bokoya, Tosalina Bino Elongo, Bozuipe Oya Bino, pas c'est Boko Sepela, mais Esengeli Kolomboka a Sepela Nano. Alors, axe Yamisato, Ezali, il y a solidarité. Vous voyez que UDPS, Ezali parti social-démocrate. Parti au Etchaka accent mingi na progrès social. C'est-à-dire, situation ya batu ebonga. Moto azalaki na chômage, azwa mosala. Ceux qui passent du mosala, azaki na salaire, mosongolo, aleki na salaire pakala. O balobaka pouvoir d'achat. Nyonso wana ekotala nini redistribution au tokosala ya richesse na biso na lobi etondia wana Congo. Na cadre ya solidarité, priorité na biso ekozala lutte contre pauvreté. Pondenge na lakisi bino Congo ekoki kozala na pauvre ata moko te. Tozali mboka o etondi bomengo. Donc soki tozana mayele ya kosalela bomengo wana mwana ya Congo nyonso en tout cas akozala lisusu na problème ya nzala te. Akozala lisusu sokaza moboti na problème ya kotinda mwana na kelasi te. Soki mutu abeli na famille akozala na problème ya kotinda ye na kisi te po azwa ba soin. Donc Congo o biso tozali koluka kotonga ezali Congo wana. Congo ya kimia, Congo ya bomoko, pe Congo ya bomengo. Yango to sengi bino. Bo zwa opération o tozali kosala bozwango à la légèreté. Opération oyo ezali ndingisa o bino peuple bopesi na UDPS parce que boyebi que biso tokenda na pouvoir te mbongo na biso pe makasi na biso euti be pa na bino soki bino bopesi biso mbongo te to makasi te tozali be pamba esengeli bosala effort toyebi que pasi ezali na mboka. Kasi po mwana mboka akoka kokangisa 1600 francs congolais to $1 na banzi ezali impossible te. 1600 francs congolais wana boyeba que tango bozali kopesa yango bozali ko assurer avenir ya bino pe ya bana na bino. Jamais beaucoup de monde en a mokilio baksengi 1600 francs congolais pour au somba bomengo. Biso tozali ko proposer bino yango. Somba bomengo na yo, somba avenir na yo, assurance avenir na yo na 1600 francs congolais. Na yebi que tozali ndambo ya ba congolais awa. Ba Congolais baza ebele na kati ya mboka na biso awa. Bakomona biso na bilili mais sengeli bino pe ba oboyoki bomoni bozala pe ba agent publicitaire ya UDPS. Soki tokokisi makoki ya kokende ba élection te boyeba que pasi na biso eko continuer. Po pasi na biso esila boye bisana tata mama elenge bino banso botelema moto na 1600 francs congolais na ye o azana ebele apesi gloire à Dieu mais minimum 1600 francs congolais to $1 pour tokoka ko réaliser rêve na biso ezali ya ko changer Congo ndenge na lakisi bino wana. Ezali likambo ya kindoki te, ezali likambo ya impossible te, ezali likambo ya volonté.
volonté on a il faut banana 1600 francs congolais au tozali kosenga bo pesa. Yango wana lokola bo pesa nga confiance na kobanda kolakisa pe exemple. Na sengi na ba ndeko ya finka baya na pesa exemple o naza koliki ate bana nyonso o balingi Congo o balingi UDPS oyo balingi ko assurer avenir na bango na ya bana na bango bakolanda exemple oyo bakolanda dakisa. Merci Nabino Banso tango kitunga ekotambola boye bape na kosala oya bino devoir nzamba batela bino. Merci beaucoup. Omoni contribution boyoki mokonzi alobi po bana ti mokoli yeza koya akute Kongo ezongenga a partir ya lelo bote nana moni te tala gymnastique ndenge kotambola opesi $1 ou plus papa. On libère ma belle, on libère famille na yo, on libère ma coco. Merci. Président Ulti Kopesa Ndakisa, Sikao Torobenga, secrétaire général, Molamboka Jean-Marc Kaboum, Ayape Kolandisao, le président Assali. Akoki Kozala accompagné la secrétaire général adjoint Eteni. La secrétaire général adjoint Augustin Kabouya. Pomoni, bana selembo, luka, yanzambe kama yanzambe, nana yokite. Parti wanzamba tine la mosili, pona kulibere Afrique. Ozolanda biso na etalo moke na ba réseaux sociaux tobosani bino te. Congolais à diaspora, combattantes et combattants, bino pe bokopesa na bino contribution à travers la compte que publié na website ya IDPS. Botala na site internet ya IDPS nde bomoni ba numéro ya compte ya IDPS esengeli ba diaspora ba congolais bandeko na biso bana ba mboka mikili ba mboka mopaya ba utiliser ba compte wana pona ko pesa ka ba contribution na yango ya bango to bosani bino te à travers ba compte wana pour ko utiliser yango. Merci.
balandi nyonso ya Savosi télévision to pesaka bino merci parce que bomi pesaka mosala ya koyokaka biso botikaka biso tolekaka na bitando na bino boyambaka biso na bandako na bino sans que tozwa autorisation parce que bolingaka biso mingi bongo toko senga na bino boko bana kolinga pe ko soutenir biso awa tozali na permanence ya IDPS. Je crois todo mona ambiance o ezali ko régner ezali président Félix a outi ko lancer officiellement l'opération $1. $1 ezali pona ko lengela maponami pona ko lengela nyonso oyo ezali comme des enjeux pour que lobby baleka na maponami. Alors pembeni na ngai awa nazali na mwana mboka fils nazali na mwana mboka fils mukoko oyo akoyebisa biso ba impression par rapport ya oyo mwana mboka Félix auti koloba. Mbote mwana mboka. Ouais, merci beaucoup Dino. Tozawa na kati esengo poto uti kosala eloko moko boye kontra biso na Félix topesi mbongo ake campagne mbongo wana ya campagne tobandi kotiser. Je vous assure mbongo wana koleka budget ya Tshibala nebele po bakombata même ya Singampur baotinda mbongo nayebi si yo même bakombata bagata bakoteka bimpuka na bafufu batinda mbongo commentaire osate yo mozwi ba image mais sikoyo oyebisanga na mpona nini président Félix yemoko abimisi budget à poche na yeke po akende makambo ya élection il faut bino bobimisa po bosala makambo ya campagne pona nini Félix so abimisi mbongo po akende na campagne famille na bango balinga bazwa bénéfice toboyi famille Tshisekedi batia mbongo na makambo na biso topesi Félix mbongo po akende campagne botoyoka président lobi totia na se contre bandeko na biso ya MLC totie na se batu na biso ya MLC batumbola biso te soki batumboli tokobeta su bagrenade yango nde tolobi président lobi toyoki président mwana mboka bandeko ya MLC bazalaki na pouvoir te bagere te est-ce que président lobi mpona bato ya majorité te oyo bazogere ke balandela bango te to alobi mpona mwana mboka ya MLC alobi ke bato ya majorité babanga te ke ndenge ezala tokosala chasse à l'homme mais justice ekosokipe na mutu nyonso po barétablir ye na bato wana ye biso IDPS na moment oyo président lobi tolinga bandeko na biso ya opposition totie na se bango mpe batika biso à l'aise so batumboli biso mpe tobimisa baarme mais na minute oyo toyoki o président lobi topesi ye mbongo botolakisa na bato ke président kosala campagne na budget ya famille na bango te siko awa yo ozoloba ke soki bango batie na se te bino bobimisa manduki yango boza nango wana manduki eza parole na balabala omoni toza nao na kati ya sentiment po mbongo wana selo bainformation nazwi ezoke deja na ba $1 million selo bainformation mwana mboka fils merci toyoka sikoyo ndeko na biso Nixon mbote mwana mboka mbote ndeko tokonstate yo na kati awa na baambiance oyo tozomona ezorenye na ndenge bato bakocontribue mpona campagne. Est-ce que président Félix na IDPS bazangi mbongo ya okende baélection yango basali opération $1 to ezangi non IDPS eza parti ya peuple yo moko moni non comment bato mosusu balobaka IDPS ekufa banda Tshisekedi akufa
Akoufaki, mais il y a une démonstration de force. Pour la Sabino que le seul parti où le peuple a doté la motema, il sera à UDPS. C'est-à-dire UDPS c'est un état d'esprit. Il y a une volonté, il y a dengue, baye, pour ça, l'attaque pour ça, il y a pour les soutenir la campagne à UDPS, il y a président Fati, ma président. Et Zali pour l'avenir na bango, bazo sala pour la président Fati mais bazo sala pour dengue nini na bokotam. C'est-à-dire ce qu'il y a au Congo, bokotam, on sala publicité ya makasi président. Tolingi toyeba. Bosengi $1. Est-ce qu'il faut que Moutouacha une fois, toi que plusieurs fois parce que bolobi kaka $1. Pour na mu Congo ko chambala autant au lingocha. C'est-à-dire ndengo lingocha yokaka. C'est-à-dire ça dépend. Il y a c'est-à-dire nous sommes ça la répondre amour ya Congo pe amour ya UDPS. Opération na montagne ne koyi kodima. Et puis maintenant 100 millions, $1 milliard pour mes athées. Nous sommes là pour changement de compte dans Congo. Pour tous aller travailler, il dépasse à travailler, à ça le régime mon côté, tous en opposition, tous en peuple à s'approprier, à s'approprier Congo. Il y a un tous en accès, il dépasse les gens partis à cadre, il dépasse à partir à Congolais. C'est-à-dire les démonstrations. Moi la mboka tokomi na suka na lina lo baboy. Lelo tozolo ba population dans la kati ya pauvreté na kati ya misère. Maintenant IDPS a aussi $1 et ça ko surcharger peuple te population dans la kati ya misère. Non non, ça ko surcharger peuple te. Peuple faut se libérer, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice pour se libérer. Sans sacrifice pour se libérer il faut ça un effort moko boy. Même pour 5 ans Zambé, aux obolans mais pas Zambé, Zamba yo que la yo ba 5 ans il y a l'offrande de offrir à Dieu. Nanzela ko offrande wana de bénédiction et yaka. C'est-à-dire Zamba on va souffrir mais va chaque offrande chaque jour. Alors pour na reçu qui ça appelle Nino ko lancer na bao bazana diaspora, pe na bao bazali na intérieur, au terme soupe ba ko ko kaba murmurer. Non, non, pour les Congolais, nous sommes diaspora, nous sommes dans la musique, la qualité de numéro compte, pour l'amour, il y a Congo, bien que les Sika Bango Bazali pour se plater, pour mal à l'aise. Pour à l'aise, dans le Bango. Souci na bango c'est que mbongo ne kota na kati ya mboka Congo. Soki mbongo ne kota na kati ya mboka Congo, bakoya. Yo kanisi ke bavandi na libanda mboka pona isema kovanda. Non. Eza pona isema kovanda te. Tadi souci ya ba Congolais baza libanda. Bazali na posa bazonga na kati ya mboka na bango. Na kanisi na za politique ete. Peuple na za na kondima ke bako contribuer. Bako contribuer pour avenir na bango ezala malamu na kati ya mboka na bango sikoyo na ba oyo bayinaka biso tolinga bango makasi tosengi na bango kaka tokoyebisa bango tolingi bango tokoyina bango te tolingi bango bango mpe yina biso mais tozosambela epai ya nzambe bongola mitema na bango. Merci mwana mboka. Tomoni ndeko mosusu na pembeni tolingi toyoka réaction na ye ndeko mbote mbote ndeko kombo na yo nani awa na UDPS ozosala nini? Ngai awa na UDPS na ye take kombo na ngai ezali Eriki Bapuwa Kazadi bakamba Bapuwa oyo azalaka na ye na opesa même libanda na kati la seule vérité autre vivre na Congo na biso mpo leyo bandeko na biso baza libanda bayeba yango vraie justice ya solo ekozala na yango même ba journaliste oyo bazomipomba bayebake non oyo vérité oyo ezotambola vérité bomanaka te ezala toujours vérité na oyo tozokende na liboso yango wana ya mibale na naloba boye ntango tozali kotambola na ndenge tozali awa UDPS nde memeli biso vérité UDPS oyo ememi ke nokoboma mutu ezali mabe kosala boye ezali mabe na yango kongole ozala mbongo otala nanu nga mutu nde nazali tala nanu nga mutu nazali boye nazobande nakongo tozonyokwama pasi wana na bandeko na biso ya libanda mpe bazonyokwama baza na posa kozonga na mboka me ntango nazoka mawa oyo nazobenga yo lobi kuna otindela nga boye salela nga boye. Merci Balandi à Safosi Télévision, la télévision de l'Aigle.
tozali bana misala na bino tondima komi pesa kolukaka ba information oyo ekoki ko salete na bandako bozali boyeba makambo nini ezali kotambola na kati ya mboka. Lelo tozali na kati ya IDPS na permanence na limité touti kolanda IDPS to préciser bien ya Félix Tshisekedi touti kolanda ndenge nini uti koleka ndenge ni balancer officiellement opération ya $1 pour na soutenir campagne bongo tomonaki mo mwana mboka Félix azaki exemple alekaki ko pesa. Alors to pesi bino merci na équipe oyo sungaki lelo na sima ya caméra bongo tozali na Serge Mabobo pe Joe Pepe ye azali mokonzi ya Congo na ngana yo. Donc lelo azalaki pe na sima caméra na cadre ya coopération ya relation al sima caméra pour na compte ya Safosi télévision. Boko bakolanda boko bako s'abonner tokutani mbala ya sima. Merci.